si là déjà succès zate ozomona succès zate alingi pe akende ko bien mais la muto pe ata pe suka na succès te hein mais oui tant ya na bien mais la bagolwa papa toi que neto zongo moi quelque part mo pe tant to vanda avec ce que na malembe je quadra asila za na succès te ata mukete alingi susu akende ko diembela bato pe ba na succès te ndo tani bagolwa bango na bango bata ba annulation mukuse ya faire asalela émission premier soin un jour ni na finga ko felo bidete mais le niga on s'accrocher quand na faire c'est là qu'on fait la même chose s'accrocher na faire et ça la mouton met la mona ke bayoka na ate ça les passe yo mo mta ba annulation faire mta ba annulation ya bisoni le nzembe ya kofi bato bayoka ata banzembe ya mwana ya mama si nde babimisi banzembe ya mama si kuta na hôpital abima ilobi zeme elongwaki abota morne ve quadre olobi tala na mama couple na ye mais nazoyebisa yo na kilelo boye banda misike ezonga na poto kofi na memi bamisia na poto te na memaka na ye erikalo no bamisie pamba azobeta masale foma respect wana mpe ezalaki banda misike ezonga na poto kofi abeti wapi au final memi bamisie na poto te akendaka ye na beti na poto te akendaka ye na sindi na mwasi na ye sokoni ngoloba nini tellement héritier akendaka poto na bamisie amemaka bamisie na poto abetaka concert na poto problème eza okomi kocompare héritier na baza comparable oui bata balabala on héritier musicien kofi mpe musicien na compare musicien na joueur te biso toza na danse eza na succès koleka jet set mobimba koleka quartier la te mobimba ome bajulia bakatalea bayebani koleka bamisia quartier la te mais oui bayebani mpe koleka bamisia chamukwale bata balabala bayoka yo mais eza logique lelo musicien quartier la te moko ata oyo oyebi kombone na ye baza te aza te papa mutu soki akufi ta soki eleki tobeta masolo ya bato bazosala makambo lelo toomona na bango nde baza bamikolo wana le sel mutu tokoyoloba makambo na eza koko na biso le roi de la forêt mais kofi bazolakisa bino ke aza toujours abeti wapi hippodrome ezoya te eza nule papa eza mpe festival ve tellement azaka miso makasi alinga biembela festival ya bato atya concert ya ye moko azwa bamusicien oyo abetaka na bango na quartier la terre bakende po te babeta concert totala azonga ye moko te wana baspectacle bopesi kofelo mide alongola kaka motema mabe atika jalousie héritier na kofi baza bacollègue mo ya héritier ekoki kochape kofelo mide te kasi mpo monake fe ana na sorcellerie te mais oui eza normal na moto okobosela mpe toabata miziki talinga bibine lider na biso kofina alobaki nde simona wana jeune wana papa lelo boye na kongo moto abeta bascène musicale badome de paris ezotonda anu bamisie poto ale retour bakimaka te bazongaka mama sikutu na minute onaka na hôpital ti mama si ana hôpital ve quadre olalandela makambo mwasi na ye aboti morne ya komolandela kaka nde tobindaka héritier mama si aza na hôpital papa biso toabata suks azoexplike mama si baloba ndeni monsieur Sili napesa mes condoléances to ndeni courage mama si courage mama si monsieur Sili bongo yebi te ke esindi lekere aboti mwana akufi eza kofinga te nyonso wana bamabada ve quadre basala ba 10 000 place héritier aza kobila yango nano te ezaka ebele mpo na ye te ezaka ba 20 000 ebele mpo na ye so ya sali na liboso yaka na producteur ezaka artiste te baconseil héritier bobeta na poto wana eza pena producteur moto aza pena pesa mbongo mais choix ya sali ezalaka producteur te baconseil héritier bobeta na poto eza pena baconseil oyo producteur azoya akateli pena mbongo na ye mais oui héritier abeta na combien Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux
ya kolanda émission na bino oyo bolingaka mingi. Donc on est sur www.biologie TV. David Wembe Masolo ya balabala comme d'hab ndene Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola et ça na David Wembe na Sarabino ngo na bete la Rabino wa Masolo ngo ndenge nini et c'est passé vraiment na mboka oyo. L'actualité nous oblige ya kobeta lisolo ya Héritier Watanabe na Koffi Olomide batu bakamwe place bazar. Donc Héritier Watanabe na Koffi Olomide, qu'est-ce qui se passe? Les représentants, il y a Héritier Watanabe na kati Angola awa Alvej la Pulga, et avec Alvej la Pulga on va se parler à long et à large qu'est-ce qui se passe pour tout le monde na spectacle bakomi radical na Héritier na Koffi Olomide. Alvej la Pulga, boa tarde David Wembe Masolo balabala. Bonne santé mon frère. Santé qui nzamba zo batela donc voilà. Boni nanu basango ya Totorino moto na tembe gogani. Ouais, Totorino aza pepele après ko bouger la seule française d'homme de Paris bon mona le kaki wana asuka yope wana te akende ko chape frère na biso Robino Mundibo poa na salle na ya beta ki wana toujours na Paris. Après wana Totorino azonga gikin na quelques artistes na ba danseuses mususu pour na makamo vite fait. Donc Totorino ane na kin aza pena kitoko donc azo préparer dans la sortie officielle ya Magoda ezobima donc peut-être yango moni asalima ba AR wana mais il se comporte très bien santé za pena pepele Héritier Watanabe na profiter na PCP mbote mokonza mboka likonza famille Héritier Watanabe toto ya tembe. Donc commentaire c'est concert ya Robino Mundibo. Comment na Héritier Watanabe akoma na niveau koloba te akosomba 200 billets pour soutenir jeune frère na ye artiste ya Congo o bazani musala moko mais batu bamonaki yango comme si Héritier Watanabe amilakisi ate kiorgueil ya kosomba 200 billets na concert ya Robino Mundibo. Selon le monde ngonde ni na ba réaction batu. Bon batu baloba kaka po ba mona pe batu musika. Mutu mususu ko sala malamu eza pena ndenge nzamba créa ye. Le Héritier Watanabe ko sala malamu et pas na eza avantage te. Aza pena bongo nzamba sala e bongo. Mais loka bongo non to mona ngote musicien congolais avait beta concert musicien o basala kana musala moko asomba ba billets pour na soutenir œuvre ya ndeko na ye. Tukala komona ngote ya balobi Héritier Watanabe bazane ka muta matala na Héritier Watanabe bazane ka muta lolendo ya ngana somba ki 200 billets bongo pona concert ya Robino Mundibo. Pas du tout, pas du tout. Wana eza ba détracteur o balingaka toujours kocha bato na ba makamobo o eza ya bango te. Héritier Watanabe babotama na motema wana. Ko ebe bato pa na eza na ngolo mote ke to komando kamwa ngoli susu te. Robino Mundibo c'est un artiste congolais. Pourquoi? Parce que Héritier a tué poids. Mais le rôle a peine à bomona te. Bomona pour la première fois pas Héritier Watanabe. Il faut applaudir. Voilà. Et ça geste à malamu. Dans la Congolais, ils ont bon un musicien moko te asomba ba billet pour un concert ya muninga ni musicien. Bon, na évité mais na ba balobini salamate surtout na poto, mais salamate. Bon, le rôle salamé pas Héritier, c'est les photos de télé maboko. C'est un geste à féliciter. Oui. Asale no mabete, asale no eza malamu. Pour na collègue na artiste musicien mabeza. Héritier pour na ba concert na ba bato pe ba idara parce que ba billet bien que baza ba artiste était mais mutu pe asone ba billet pe belé pe pour avantage ka ya concert Héritier Watanabe. Ça nango normal. Projet Magoda na ministre subeza nini. Eza nzembo Héritier, eza créé ya lobeso balingi basala mono ndenge nini yoza mutakasi penda bataxi pona pendo yebi yango. Non, le problème eza crina neza œuvre d'esprit à lobeso tigre et si kaza bonne chance na mona zai na concert mona Suisse œuvre d'esprit wana eza ya lobeso tigre mais omoni na vie yana batu mususu ana eloko moko mais osenga pe mutu moko aya ala museloko wana depuis le 20 ça na poto abetaka pe na ba jonga ba wapi mais tango kaka j'ai invitation ya Héritier Watanabe Totorino na Dôme de Paris et c'est comme Magoda bimeli on se comprend
Voilà, Magoda on a d'abord clipaki en gros, ça da clip cri autant sous bimi déjà ça Magoda mais surprise pesa premier le mot il y a 4 minutes ça ambulance pas bois qui peut tuaka roi David pas bois qui tuaka Magoda yana ta evande si na roi David lisusu voilà mais ça produit par héritier Watanabe voilà et beba comment non pour Magoda ne mutu sali ya yango esala ma bien sûr là so ba o bablo bakisa wana ambulance soka bakisi na bakisi le mususu obebisa mais soyons honnêtes tu penses que ba okota na studio pour basala nzembo mo bandika Magoda bandeli suka c'est impossible ya na eloko mo ko kota wana mais Magoda ndeko ya yango neza base au même titre ya générique yango eza da Magoda donc yango eza le crime ko fa mais aboati yango mpena ba collègue na ba ambulance charge ya mboka buka brick na PCM bote Magoda ngolo bani bon Magoda mutu pe ana ndenga lo zila ngona ndenge na te mettre ngana la nai film mo babi na lani na bango Magoda elaksi bitumba sko to kondane ndenge bongo yo te ngana ebi na ngate oh ngana ebi na ngate ngana ebi zaka ba terme moko boye en plus ça terme moko pas à la congolaise on dirait ba terme moko uta na ba poto kuna bana na ba wesh ne ba créer ba Magoda na ça n'a rien à voir na makambo ba bazolo ba balo bani te mutu na mutu fa kanisa selon ye bato bakanisa nini selon yo yoki nini te mutu na mutu kasi oyo yoki po namonaki mutu moko alandika mpena na commentaire ali nzembo na bino wana bakokanga yango na censure na tuni epesanga raison bakokangela yango na censure oyo eza bétise na tuni Magoda na lingala eza nini ayebi te mais meme yeyebi ke eza bétise Magoda na lingala eza te mais po explike biso Magoda na lingala elakisi nini po bakanga nzembo elakisi nini eloko te voilà. Merci beaucoup à toi, Israël. Malgré ma joie, j'en ai pas ça par tous les moyens. Moi, sur la malamu, et ça, la gamme bien. Jogo Mongo, Israël, Kaba. Jogo Mongo, Migolo, moi, nutrition. Et je ça la dit. Azongeli Penda Golia. Oh, Bisoto Lingaka. Jogo Mongo, Bola Mulege Bele. Zara, Masura, Balabala, et pour ça, la bien. Avec Japulga, qu'est-ce qui se passe entre Koffi Olomide et Héritier Watanabe? Non, ils ont les quartiers déjà. Héritier Watanabe, toi tu as un Koffi Olomide. Il est parmi les rares artistes au Monake à Vandi na TV, à l'Ekaneli Mukolo Moroboe. Tu as manqué respect, c'est très rare. C'est pas rare. Oh, bon, on luka ba vidéo, bon l'acception vidéo Héritier manka boera. Bon luka bo ezate. Bon l'acception vidéo Héritier manka JBT anato Koffi Olomide et Zalaté. Héritier manka micro te. Eza pasi. Oui mambo ba. Eza pasi. Mais eza pasi to manka ka micro. Na monande te. Na monande nanu te. Toyebi ba musicien ba manka ba toyebi bango. Hein? Toyebi ba musicien ba manka ka batu. Baza bele tokota tokoma wana na baza nanu na question tuninga ya Koffi Olomide fait na biso quoi d'accord Raman bon quelque part omoni ngana omona ndeke la ba dépression ba dépression depuis nous les onga la pota beta raté hippodrome annulé asala boy donc mystique Koffi Olomide na Koffi Olomide oui la dépression mais comment ça fait pas dépression mais quand on veut traiter héritier de makambu de tali na héritier te makambu ya yo na presse bakali ko traiter héritier de jeune wana mwana wana ya nzota mike eza respecté héritier c'est un parent c'est un patron d'une entreprise na kilelo boye banda misike ezonga na poto Koffi na memi bamisien na poto te na memaka na ye héritier aloni bamisien pamba azobeta basale faut pas respect wana mpe ezala ti banda musique ezonga na poto Koffi abeti wapi Koffi na memi bamisien na poto te akendaka ye na beti na poto te akendaka ye na Sindi na mwasi na ye sokoni ngoloba nini tellement héritier akendaka poto na bamisien amemaka bamisien na poto abetaka concert na poto problème eza okomi kocompare héritier na baza comparable oui bata balabala oméritier musicien Koffi mpe musicien na compare musicien na joueur te
problème na biso ba congolais zake tozolinga totia bato moko boye na le passé bazala tina le présent ta bazosala eloko te bazala kaka bagrand te na le passé na présent oui na le passé nasalaka makambo ya bien mais lelo azosala nini so eloko te ndeni bolingi azala kaka grand Kofi na minute azosala eloko te o me asani osala nini akomimisa basingali yo oyokango wapi tozalaka noa na babare totambola kozokango wapi atosala baoyo nini babenga yango banini baremix ya banzembo na remix kosala remix elingi elakisa deja ke motu ekomi daa na suka kofasala banzembo asike beta kofere mideni na tosala baremix bongo mais nazolobake wi motu ne ekomi na suka déjà c'est un vieux très impoli très jaloux alingaka gloire ya bapetite oyo bazoyaba donc so amoni ka étoile moko boye kati en plus héritier aza motu moko boye na misiki ya Congo lelo oyo bato to bazolinga babamba libanga manga hotela na misiki ya Congo mais tokende pena boye totala héritier asali Kofi nini bongo Kofi asali héritier nini te peut-être pas senga mpe héritier fitiri héritier aboya bakanda wana mpe image eza ti image eza pe na ve quadra oloba nasengaki héritier fitiri ayebiseli nga aza nano na makambo moko akobenga nga meti lelo abenga te peut-être barage wana ana mposa diembela héritier basala fiti azonga sio na actualité nayeso misika ya Congo ekomi pasi bata balabala misika ya Congo ekomi pasi ve quadra aza ve na biso tozo respecte asala ba œuvre tomona mais asila déjà succès eza te ozomona succès eza te alingi mpe akende kobiembela moto mpe ata mpe lisuka na succès te mais oui ntango ya lelo nga biembela bagaulois papa tokende tozonga omoni quelque part ya mo mpe ntango toovanda ve sokenda malembe ve quadra asili aza na succès te ata moke te alingi susu akende kodiembela bato mpe baza na succès te ndokani bagaulois bango na bango bata baannulation bango na bango bata baannulation comment Kofi ana vrai te comment okobekise faire egola makasi bongo moto asalela émission premier soin tokende tozonga tomona te esika fali amanka Kofi boye na bekran tomoni mpetake te fali aza kosatake na Kofi tomona te mais Kofi alina fali makasi mais comment obekise moto asalela émission premier soin akitisa wana baniveau tout eza bajalousie mo mal placé héritier asali nini lelo musique eza beta nde mais avec le programme komona soki ozoloba ke héritier asali Kofi mabe te bato bazoyoka Kofi bapropa Kofi comme si ezaka bapropos qualificatif oyo bato bafrançais balobaka bametre Hans bajogo mongo bato bafrançais aza koqualifie kaka ke jeune wana akonda jeune ana nzoto mikie Kofi soki alobi na héritier ke aza nzoto mikie elobi ke bino afilie mpo bino place botomboka boye te me kotitoye motu na bagenre mwa abongo eza daya koluka aza mpe papa aza mpe mokolo papa na ye biso tolongoli yango te po so tolongoliki papa na ye baza bacollègue en vrai terme nani baza bacollègue Kofi oui na héritier ilongola bakuta te héritier Kofi aza collègue même ya bina file mais oui basala mosala moko le problème ezake mokolo fo kose respecte papa ngane na yo osala émission ya héritier tatindinga te mais biso eza pena bongo osimbi wata na ndenge moko ya mabe tokoya mpe tokozwa biso na ndenge moko mpe kaka nde oyo olingaki wana omona papa Kofi Olomide aza Kofi Olomide ya kala banzembo ya kala kutu fere moto aloba yango l'émission première soin asila déjà banzembo ya kala kaka nde bato baoyoka lelo nzembo ya Kofi bato baoyoka ata banzembo ya mwana ya mama si nde babimisi banzembo ya mama si mama si kuta wana hôpital abimaki lobi zeme elongwaki abotai morne ve quadre olobi talandamaka makupe na ye me nazoyebisa yo papa Kofi Olomide asila par banzembo na kala towana makambo tokoyoka te jalousie tellement eleki makasi yango ozomona azo jalouse baétoile oyo ezoya mama si yo mona te quartier te kufa bana mama si aya mama si kutu na minute oyo onaka na hôpital ti mama si ana hôpital
Ve Quadre la landela makambo mwasi na ye aboti morne ya ko mo landela ka ne to bimna héritier. Mama si à l'hôpital, papa biso ka bata soux. Ah, je expliquer mama si. Ba bandeli. Et monsieur Sili. N'a pas ça mes condoléances ton courage mama si. Courage mama monsieur Sili. Et monsieur Sili. Ah, bon on évite que Sili le cœur aboti moi la akufi. Boité. Et donc film na té. Nyo so na ba mabada Ve Quadre. Ah, Ve Quadre face occupé na makamba famille na ye. Papa, yo mona mutu ozo bexe mutu oyo mukuse ya fere asalele émission premier soin un jour ni na finga Koffi Olomide te mais le niga o s'accrocher quand na fere c'est là qu'on fait mon année sur s'accrocher la fere et ça la mutu met la mona ke bayoka na ate ça le passe yo mo mta ba annihilation fere mta ba annihilation ya bisoni ah respect ezaka réciproque na bon terme baza na ba collègue héritier na Koffi baza ba collègue moi héritier et ko échapper Koffi Olomide te kasi pas moi na faire na sorcellerie oh mais oui il est normal que vous robot sur le toi ba musique ah na musique kana bibne leader na biso au final le va dire si moi na wana jeune wana papa lelo boye na Congo héritier mutabeta ba scène musicale ba dom de Paris zotonda anu ba mise poto aller retour ba kimaka te bazongaka ah mais makambo ba na Koffi asala ngoti le passé le temps passé ne revient plus bébé nanga mais c'est Igbi na file nzembu na ya et na nzembu na ye voilà le temps passé le bisisa quartier la te moko ta oyo bi kombone na azate papa mutu soki akufi ta soki eleki tobeta masolo ya bato bazosala makambo lelo toomona na bango nde baza bamikolo wana le sel mutu tokoyoloba makambo na eza koko na biso le roi de la forêt azolakisa bango ke nazalaki naza na kozala mais Koffi bazolakisa bino ke aza toujours abeti wapi hippodrome ezoya te ah eza nule papa eza pe festival ve tellement kaka miso makasi alinga biembela festival ya bato atia concert ya ye moko azwa bamusicien oyo abetaka na bango na quartier la terre bakende po te babeta concert totala azonga ye moko te wana baspectacle bopesi Koffi Olomide alongola kaka motema mabe atika jalousie kandi pa bosani kombo héritier te kobosana kutu kombo héritier eza nango problème te nakokende nango bajaka te nango wana te te bakali aza mutu ya musicien wana wana nzoto mike peti wana akomoluka kombo te donc akosi soki olobi ke bakali aza mutu na bino bino nde bosala par tous les moyens bakali alongwa na nsima Koffi Olomide comme si bino nde bolukela Koffi Olomide problème héritier dabanda koluka problème pa ya Koffi Olomide bon ngata na sa biso nde toyebi bakali amikumisaka mwana roi tanga ba mwana roi ngona mopao ya biso siko problème eza wapi bino bosala partout le mais bolongola bakali pembeni ya Koffi Olomide quartier la tête déjà kufa kala etikala kaka orchestre ya Ve Quadre na Sini le terre problème eza fa baluka nde kombo mosusu bapesa yango mais ke o quartier la terre ekufa kala quartier la terre misala te mais Ve Quadre abetaka concert na ye bandeli ti suka moto asala avocal te ayebaka ye na mwasi na ye wana orchestre atika jalousie eleki ve wana na niveau mo ve mozalaka rancune na bato tu mais mpo na héritier nde tolekise te tolekise te Koffi Olomide david oyemba omoni biso baspiritas nde tozalaka boye omoni makambo nyonso bato basalaka oyo omonaka balobaka na bato makambo tu bato basalaka bato bakosala yango mie eza biso sauf ke héritier batana balakisa biso nde kofinga te alakisa biso mpe kotumola bato te mais biso toyekola nde contre attaque soki obandi biso ndenge tokoyela sikoyo eza dega
Mama muto mona la mukuse wana ya faire gola. Faire en open taille, on n'est pas à faire na batuka pe ya taille na e. O balo te. Bosangani na ve quadra pour ba le diminuer bat. Bino na bino bat bosila bataba. On a minute yo ba spectacle pour avoir acquisé que Koffi Olomide basangani na faire gola pour bataki bino. Mais oui. Oh, ça se voit, c'est clair. On a été que héritier dans les mal les alara ba gaulois. Pareil na bango Koffi Olomide. Mais oui. Si quoi ba ko ta na trouble quoi ni. On va attaquer Fali, on va attaquer héritier, ba tango ba attaquer ba savi marabu bien. Et ça bango c'est confusion. On m'a expliqué. Vérité à moi là. Et ça la mama bien. Banda carrière à Salara mama bien. 0 concert annulé. Ba mise ba gena rapoto bazongaka. 3 albums à succès. Ba musicien ba yebani, ba tambolaka na mituka ya bien. Ba vivaka bien, ba danseuse ba yebani. Biso tona danseuse na succès ko leka jet set mobimba ko leka quartier la te mobimba. Hein? O me ba Julia ba Catalina ba yebani ko leka ba misa quartier la te. Ah, Mais oui, ba yebani ko leka ba misa chamukwale. batababa ba yoka yo. Mais ça logique ya mwana. Catalina mais ça bon na section de ba misi à quartier la tête. Bango tout sauf mutute. Ni denega lelo. Kasi ko ya la kaka Catalina. aye lelo mais est-ce que place lumière et ça? Na quartier de lumière été. Ah, mais na so tanga ta musicien moko kombo na oyebite. Bazate. Et wa batababa wa tangela. Azate musicien mo quartier la tête lelo bo abima bo batwa yeba ke oh musicien quartier la tête azate. Azate déjà na quartier la tête pas patron orchestre na moi si na ba na mituka na bango ya couple. Tous les chanteurs batamakolo. Vérité à moi là. Voilà quartier la tête. Tous les chanteurs batamakolo. À part Koffi Olomide na signé les quai. Ma mituka na bango ya couple. Tous les musiciens quartier la tête batili. Batamakolo ba piéton. Ndana voiture la tête. Azate. Bona la timbwata. Komanda na deya na biso deya mvoa le champion. Si na Julia danseuse baba véhicule. Bon ba musique on a peu à corrompre bato wana bato solo babongo. Wana ta musique ya corrompre bato. Na nini ni wata beta concert presque chaque semaine. Chiko ekotaka. Bana mai faut bazala bien. Bana mai faut bazala bien. David ni mutu soko za bien, o se sentir que ngana za bien, na stable. O za jaloux à mutu te. Ba fait quadrati ba comme ba jaloux. Ba sentir que na yelo au moins ils ont manqué bango. Lelo ba za succès te, a beta raté, ba musicien ba yebani te. Mama si azo bota te, zemi kota boya boti mo one, soit longwe dépression. Ma trop. Avec pour ga na ndenge balabala par rapport à la actualité héritier Watanabe a préparé album pour na ba musicien selon ozo mona ngonde ni eloko wana batebele bakokango te ko préparer album pour na ba musicien et eza aussi na succès ozo mona ba préparation ngonde est-ce que album ba musicien ko simba bon bato ba rata album ba musicien faut ta ba musicien na bango bazali banani hein faut ta la pe ba musicien na bango bazali banani abiso to na ba Jérispi le chief tu as Mish Kangan, tu as Miyembe Dikoko, tu as Jires Foudre, tu as Fiston Tselele, mon ami d'Afas, tu as Cédric Mbungu Selon. Donc, album wana batwa zelango pena, na motema monene, na motema rokita. Déjà, ba chanteur na otanga déjà ba oyemba danger. Non, oyemba danger ça problème. Ba oyemba danger et puis album e osala succès. Mon ka mine ba mi ange mi demo, ba chemin de la gloire, ba retirer da nene peta. Mais pas album ane ko bete, les albums ya la team wata. Les albums ya orchestre monte bo ya timanda ko tete. Et ko beta ba koyemba bata bien, ba mélodie kitoko, musique ya kitoko papa. Album les autres mon orchestre héritier Watanabe mais c'est les chanteurs. Et problème mes anini.
totala tozomona biso tobata balabala totala tozomona Fally Ipupa mekango album ya ba musicien esimba te Ferregola amekango esimba te Héritier Watanabe bazomeka siko tozotala est-ce que akokoka yango mais bato mibale otaniana ba bakombo différent na Héritier bango soki esimba te wana eza bango oyo eza soki Héritier Watanabe to tori na moto na tembe album wana olana level moko na balbum omona elekala na timo wata kozela kuta shake te po banzemba bien coach aza wana Héritier Watanabe azocoache place oyo boye te place oyo boye te ntango ebima opesanga raison ekosimba kuti besimbaki besimbaki batafo nango comme na niveau nini ouais déjà à 85% déjà enregistré baokende da vers la fin donc CD élevé ndenge ye moko mokonzi na mboka Héritier Watanabe balobaki donc décembre tozala nango déjà avant décembre tozala na album du groupe ya la team Wata po tosite na biso te eza ngonga bato balala balobi Héritier Watanabe aza na problème ya sold out tous les concerts Héritier Watanabe obeta na poto tozomona lisolo ya sold out te omoni yango ndenge nini na profite na pesi Killa Bax mote Champions League Killa Bax CG Chali Vubenga Francis Dibaya DMC Dadi Mola na pembe ba mote sold out wana eza ba terme mo ba makioniste nde ba yeli biso yango na guichet fermé bon bango bato basala ba sold out yango ba concert yango ezokende wana tolingi mete tokoma ba makioniste biso mpe tolosomba ba mabaya wana tosimba boye sold out omoni soko ekotima ba sold out toka kosimba na bato mosusu ofo tosimba te ozomona toana mposa kofula bato te Petit Fabrice tomonaki sold out na Casino de Paris mais bato bakokaka ata santé sotii na sold out yango ezani vrai sold out eza ke sale ezobeta mbila ezobeta bato bazomona ke bato baza na sale elengi ya concert yango wana elengi ya concert eza sold out te apo bino bozosala yango te malame chamukwale awa chamukwale mokuse national bayebisi biso concert na ING Arena ezalaki sold out ebele bavideo oyo omoni wana David Ome donc tolobaki bato basomba billet mpo bafai na bao na ndako moto abimisi mbongo na ye asomi billet donc mbongo yango ezala na makambo osala te apa afai nde na ndako te biso topona biso nde kozala na bamakiona tolingi na biso makiona te bino bokokoka na bino sold out te mais nayebi biso scène musicale toteka babillet plus que nombre ya salle epo omona ndenge salle ezala plein tolingi na biso te makambo te ya kozwa libaya wana bosombi libaya wana botelemi bosolda tolingi yango te oui eza nango eloko te misiki yango wana te baconcert yango basoldat lelo boye ebetamaka te eyokanaka te actualité sila concert fo bato balobela ndenge baolobela dome de Paris te epi ebetama le 24 mai ti lelo bato baolobela yango non mais baconcert Héritier Watanabe mpe bato baolobela yango te ba concert Héritier Watanabe so bato baolobela yango mingi na place bainvité mpo na ye moko bazolobela yango bainvité yango bazaka na kati ya concert Héritier Watanabe bainvité wana bana concert ya moto mosusu te baka na concert Héritier Watanabe actualité yango wana makambo yango wana tokendaki tobeti ndule mwa kitoko bamisien bapose orchestre pepele kitoko tozela rendez-vous na prochaine édition prochain événement oyo ekoya na Europe wana ezala lisusu dega botya wapi naokiloka ye mwana tuni bato bopona soki ya kobeta yapi te Héritier Watanabe bon le problème mpe eza ke basala ba 10 000 place Héritier aza kobila yango nano te ezaka ebele mpo na ye te ezaka ba 20 000 ebele mpo na ye so ya sali na liboso yaka na producteur ezaka artiste te baconcert Héritier bobeta na poto wana eza mpena producteur moto aza mpena pesa mbongo mais choix ya sale ezalaka producteur te baconcert Héritier obeta na poto eza mpena baconcert oyo producteur azoya akateli mpena mbongo na ye mais oui Héritier abeta na combien cachet Héritier concert ne combien te wana eza dépendre moni le problème ezalaka oyebi te te production na production eza na ndenge nango mpe scène musicale non supposé wana na intimité nga na producteur eza produit nango mpe na ndenge moko boye Héritier bazalaka bato intimité napesa exemple
et après la producteur si boye ba nité boza pe na lien te aligné ka produit yo cachet nango pesa na ndenge ekendele wana na domaine tout ezalaka wana kutu kobuka te ezalaka pe na domaine nyonso na niveau Luanda ba programme na yo eza ndenge nini ouais na niveau Luanda avant na banda déjà na pesi déjà mbote na partenaire officiel mokonza mboka likonza famille Vwandu Eric totikala na Paolo dos Santos le pesi déjà mbote ba programme eza 2025 je pense dans la salle choté na beteka ba concert tout ba tade de motikile ba Ronaldinho ba J3 ba Janely na zongi siko na makambo ya show déjà triple show déjà le 28 le 29 tozana U Arena et puis le 30 tozana Palanca na Jardin d'Eden signé Alem Pro donc ba tout bonga Alem Pro tozala et vous ça bien dans ma programme on a pour le moment Jardin d'Eden ezana Palanca na rua I na rua I bon il va faire espace moi fongami sika eza pena na ba moi belete donc tozala wana ouais donc voilà programme ele kana bien ba programme ezole ga bien ba fiche mataki déjà to maitsa balona to sala ga ndenge ezala déjà na lobaka impossible n'est pas Alem Pro ngama ta ba poto mikeza ra tenyo ezala ga makam voilà le bani ko ba tuto balingaka Alvej la Pulga ouais ba tuto balingaka Alvej la Pulga bo continuer ko linganga nga pe na lingaka bino mingi en particulier na pesa mbote na grand frère propre Ben Willy le Gabonais Ben du Brésil King Selo l'international Marisa Corniche Tambani FCC Mokoba Tony Sinda Trésor Lundula Baudry Matadi européen Nathalie Kota diaspora na pesi Messi Lubanzadio Alaïsa Moukara Mabé et puis le créateur oh je à toi mon frère na pesi Globi Zenga le manager Alem Pro toujours à fonctionner na profiter na pesa ba partenaire na ngai Orlando Ngombo 009 bambote na minute ana ndenga Paris aya pe masura balabala na yo la komona bana Globi Zenga Orlando Ngombo LG et sa majesté de l'Amputu LG sa majesté yaya de l'Amputu ça tout pour Chanzambe bo sala ga ndete yo ganaki des patrons voyous vraiment voilà wana ba yanga o batika Alem Proté Galvani Ndongala na bosaniote le président pile le top 10 et président Zali le président des étoiles na pousse pas le moi na tête président moté ba spiritas nyonso ya monde entier bino tout na lingaka bino ya ngola boko angola to ko ya ndeni ba réunion za rasute botikala ka 3 wana na yoka ba réunion za tika na pesa ba moté président des Kabushkop ba moté ya ngwana président des mamote président bambote tous les toza pe na match le 29 na cadre ya show Alem Pro ubeta na Spiritas d'héritier watanabe na terrain na biso aza awa masola balabala soko ye esala bien tosala ka nde linga wana bato tu balinga Alvej la Pulga nga pe na linga bino mingi mbote na mère a parlé mama bana Suzy Neymar mama monyoko Lil Tunisa na pesi bana nyonso mbote Lil Tunisa na bien na ebongo ye mtasala Tunisa ti bayebisinga bamonaki ozalaki et puis ça va nous saluer Tunisa mal à l'aise aux osalaki na mesana ne ka bongo na linga yete ka bongo bana na ngatu na linga bino tout dans le na boy kotanga komba bana bino tout mes enfants moi je vous aime ma père la ligne Tunisa na ngai la image téléphone bonna yanga mazotu na ngai nani azobenga yo. Imaginez. On était là avec la Pulga, on a parlé de tout sauf rien. Donc ça engage que lui, et ça m'a dit, oh, il y a le dit, donc merci beaucoup d'avoir tout. On va accompagner ma solo, il y a balabala, puis le top 10 dans un imaloba, na évité. Nazangi maloba, puis le top 10. Taranga sugo nazangi maloba. Naninga balabala, nazangi maloba. Les petits, boss, les petits et beau. Voilà, mon équipe, belé, kota masola, balabala, tout solo là, vraiment.
ekosala bien fiso mokenda beda su dango la tolemba bango te fiso mokenda beda su dango la bolamu elenge ebele tobandela yango kaka tobandela biso bose mwasi ya pembe Milka Raoul depuis quelque part Milka Raoul mwasi ya pembe ya boss Milka Raoul bolamu elenge ebele kota masolo balabala ekosala bien donc